Béton. 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 Merci beaucoup. balobaki tokovoyage te tokozwa misala te. Merci beaucoup na mama Nana Manonina oyo apesi biso mosala. Merci na Jean-Marie Kabunda Kabunda. Merci na président Ai. Merci na Kabuya mwana bute. Lelo tokomi bato tokomi komata ba jet privé tozomela ba beaufort na kati tala nde tozobaluka Fachibe Béton. Béton. On doit faire la remise et reprise avec Jésus-Christ. On ne peut pas nous intimider. Lisaponge bandeko boyamba lisapo ya solo mboka oyo ba vérité bandeko bima touti musika. Tangu bandeko musu bandeko lobake Congo basi bateka yango ngana ndimaki te. Pona zo mona isika ba pesi facture te o to tekeli Congo bien o bato basombeli Congo. Mais au fur et à mesure na eko comprendre que Congo était kama ya solo. Maintenant tout ça na bitumba ya récupération ya mabele na biso. Bo idali pe cheval de bataille ya Fachi Béton fumu wadi tunga. Lisaponge bandeko boyamba lisapo ezalaki na mboka moko mboka wana bazalaki na mokonzi moko azalaki lokola le tout puissant ya Afrika mais mokonzi wana alingaki kotika pouvoir te. Mokonzi wana amonaki ke après nzambe nde ye pe alobaki ke ye nde seko na seko ayebaki teke moto azaka na ba limite même na kati ya kibokonzi ezaka na ba bengaka naissance apogée na déclin. Eza lokola na émission oyo tozo kosala boye tozo bengaka annonce développement na conclusion ebandeli kati na suka kobotama kosala pengenge pe oke na shit oke kokufa vinde yango wana 3 points essentiels ya vie yango wana ndena sima lokola mboka yango etondaka bomengo eza lokola mwasi kitoko na kati ya quartier mibali nyonso ko bakosala ekonzo po balinga mwana mwasi wana nde mboka yango. Jalousie ya bapaya ya bavoisin ya mboka wana basali likita na bana ya mboka pe baye kosala agression babotoli mboka wana na nzela ya minduki pe batu bakufa balongoli mokonzi wana oyo azalaki seko na seko me azalaki seko na seko te pe na suka mokonzi wana akufa. Bandeko bolanda lisapo oyo baye bayaki na mboka oyo bazwaki mboka yango oyo ya seko na seko bayaki te po bakoma bana ya mboka to pe na susi ya kobongisa mboka wana bayaki lokola Biblia elobi moyibi ayaka pena ko égorger ko dérober to pe ko voler nde mission ya baye bayaki kolongola moto ya balongolata ekoti ya nkoyi pe na nzela ya opposition batu batelemelaki bango ba marche modèle na modèle na suka bakomaki pe na oyo bango déclin élection eyaka bana ya mboka bazwi mboka na bango po batombola yango me bitumba ezalaki makasi na mboka wana baye pe batikaki kibokonzi oyo bazongi na nzela minduki tellement baloba na lopoto kia bu boira oyo ameli akomelaka kaka nde boza komona na mboka yango baye balongwa mitema bazonga kaka na nzela ya mandoki ndenge bazalaki. Je crois vous comprenez lisese na nga na koti na ba détail mbala moko ba info bokozwango en vrac na mbala moko ba info ezali
bomoni esika tozali lelo na Congo sikoyo lisapo wana eza nde Congo bandeko wana oyo bazwaki pouvoir na nzela ya mandoki balingi kotika te baza na makanisi ya kozonga na nzela ya force bakendeki epa ya mokonzi moko ya mapinga nde bakuti banzeta fufu banzeta kombo banzeta baboka oyo soki endongwani awa balobi kisasa pe kokoya meme mokolo moko bandeko na ngai oyo nde ezali pouvoir oyo eleki et puis batu balobi faut ba fouiller bandaka batu mususu tala batu batangi bakombo faut ba fouiller bandaka na bango parce que c'est suspect ville à Kinshasa ezali piégé ezali na mandoki na bandako batu belé bo pesa bakombo wa na émission lelo bandako nini batu faut ba fouiller parce que na émission toza ko sala awa batu nyonso baza kotala na bakonzi ya renseignement batu nyonso baza kotala émission oyo bino botanga bakombo ya batu bakokozala na banzeta fufu na bandako bino boyebisa biso na émission bokoma na commentaire bafouiller susu ndako ya nani selon yo ndengo za kotala émission lelo. Chers internautes, tozana mawa ya koyebisa bino ke Congo eza na batu baza ko exploiter ba 1100 documents oyo mboka mais baza protéger na banani ba chinois na alpha mine batangi wana alpha mine na kota Butembo kuna non mboka di donc netika ngana ndako na ngawa donc mutoyer akoti afandi na ye abali kokota na cuisine abatota na ye écran ake na couloir ake na ba chambre sans autorisation sans nini chez kaka na mboka nini ko sala mandenge wana eza na Afrique eza na poto na mboka nini ko sala mandenge wana je vous dis heureusement Fachi Beton aye muzumu ba secret bandi ko bibado mboke kenda ba pesa ba chinois ba pesa ba américain donc baza ko zo baza ko exploiter illégalement sans document mboka nini za randenge wana. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon le bateau qui ba yena tango Fachi bato na ba yakala ba exploiter ka biloko na illégalement bandaka baza na ba bourreau ba patron ba pesa ka mbongo. Ah non. Si quoi vous savez oh pour tout liaté mais mbongo ne yango eza ko kende ti. Eza ko kende papa paya baza ko teka biloko sans contrôle. Ah to talanu beton to talanu Fachi beton na Italie to zonga na ba information na ba commentaire. Katika mwasi tindika bangona. Comme chaque année, le décideur, homme d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale se sont retrouvés à la Villa d'Este, station balnéaire du nord de l'Italie, pour les forums Ambrosetti consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera le monde des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais c'est un atout. C'est un atout, mais certes, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera à majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc ça veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir des défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis,
c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique et bien d'autres secteurs. J'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu de questions-réponses bien maîtrisé, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ce forum de référence DST aura été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Voilà, tozongi sikoyo après comme on a fait béton en Italie, je crois qu'on a des commentaires, on a des images bâties dans la présidence de la République et puis il y a Eric Nindou qui partagé plein d'informations par rapport à séjour du chef de l'État na Europe. Voilà, suite il y a Berlin. Tu peux dire qu'ils à Berlin, bah tu vas se rendre fati béton bongo nanzela na tapis rouge, bah lobby bah qui va infiltrer, qui coup. Il semble Naomi comme maki à Naomi, azali petite sœur, hein, petite sœur, ce qui peut représentante, il y a parti moko l'un des conseillers du chef Ningi Bazawana, mais conseiller au président Mouni na mangona tourner wana. Moko atana kati. Yende Naomi asala kapa na yende Naomi wana mtasala ki masolo na ambassade pour la makama location ya babis. Oyo bato bakomema chef de l'État, bato bakotamo équipe ya chef de l'État. Nano salamate makama ndenge wana. Bo fongola misu. Bilo botamona chef de l'État na yebite bo lukila mbongo ngondeni. Les conseillers. Bon vraiment on est. Naomi yo que nous benga na téléphone, engagement ya déplacement ya bato équipe ya président na qualité nini. Tina walo bana mission ba conseiller bazana président na Europe ndekwa Naomi ce qui cousin Naomi ayebani na ba conseiller bazawana. Oh Naomi akebenga na ambassade aloué ba bisa loué batu. Bongo ce qui batongo ba yebi ke équipe à président ba tie bombe na kati. Bou bat papanzani. Na ebité hein. Na ebité. Ezalaka te. Bon réparer. Bon tika lokoso, bon tika makambu wana. Ozwi yango wana ya yulia kaka. Koluka te ko bakisa ba mécanisme mususu ezalaka te. Botiki la ambassade charge na ye. Azo ba bus oyo batu bakotambola na chef de l'État. Nyonso ezaka préparé en collaboration na ministre ya affaires étrangères. O bozo luka wana ezalaka te. Naomi, oki komone tangami hein? Etali yo. Soki o continuer tokotanga sikona vrai non na yo ba yeba ke c'est vraiment yo. Pour ngala sena yebi déjà. To sale banquette. Ezalaka te. Facha masa na binote. Na kendeki na zandu avant hier. Ah! Ngobila. Na bengi yo combien de fois? Ngobila. Ba beto wana ya kala wana batika na tanga Mobutu. Ekwei.
ata danki yo tobengaka danki do ata danki te ah non 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 omoni so oza na t-shirt net boy olingo okabela ngo mutu to olingo opasula ngo fozala ja na t-shirt mosusu pembeni mpo otikala tolo poyele te oremplace to ntango ozobuka c'est-à-dire matériel eza deja wana mbala moko baremplace batongi babandi misala zambi etikali kaka boye vraiment ngobila contre nini osinyaki na bato vraiment bozokisa faci soni vraiment makambo boye nakomi na zandu nzela ekomi moke mpo leka donc nkakalakani donc bankakalakani donc boza kofietakana pena boza kofietakana mpo boleka on dirait bonne année nzambe na ngai zandu ekweya kaka boye grand marché central ekweya kaka boye machine moko te engin moko te etikala kola cimetière ngobila yo moko ntango ozomona zandu yango oza pembeni na motema ozomona ndenge nini ngaye mona facha kuma mona kwa mubutu donc eza pasi makasi nayebi te soki bato baza na mitu pene ya korefléchir bien boyebi biloko baotokuta pa ya papa général na album de la mort donc album de la mort donc bato nyonso baza na album wana donc balia pao balobi na bacongélateur bato na kati papa général chambre froide to boucherie na pale mais c'est triste mais yoko na osepelaka na pouvoir ya faci homme fort baokima aogrimase bango te mais homme fort bazokima bango bazodisparaître bango moko nayebi oyo bazobanga nga nayebi te bango moko bazobanga. Chers internautes, hier il y a eu pillage na Katanga. Na bino combien de fois? 3 fois. Na ebisa bino ko ba projet za mabe na Katanga. Ba projet machiavélique contre le pays. Ba lobby bata kiungu ba ko piller lobby ba magasin batu. Nenga na yebi ki ezaki mama na propre. Et donc ezalaki ne yango na ba affaiblir kiungu akufa ba bomba mouvement na ye ba récupérer ba jeune wana eloko wana bokeba nango so ba récupérer ba jeune bapesa bango mbongo na mutu azopesa ba mbongo wana boyebi de père et de mère Katanga wana ezala problème groupement ya Kisamamba axe Kasenga na olobi déjà bakonzi bo récupérer ba militaire baza kuna ba policier ba autorité belé bolongo na bango nando match za mabe na dénoncer déjà na groupement Kisamamba match za mabe ekiri eza kuna ya batu mabe baza na projet mabe pona Katanga contre Faci na dénoncer déjà ba autorité boyoki nga baki ko piller lobby Katanga ke ko piller mais na ba signe mabe Katanga piller kate na sina lobi maka Katanga oyo toko sutuka Katanga wana bon na soki c'est la boyelelo. On est dimanche, l'obito récolté l'information est belée, tout peut s'abîmer. Bon dimanche à tout le monde. Vous comprenez ma femme lobby. Merci.
Beton. Mama ibe. Beton. Le grand mukisibe. Beton. Subwali lube. Beton. Le grand mukisibe. Beton. Merci beaucoup. Mama ibe. Balobaki toko voyager te, toko zwa misala te. Merci beaucoup na mama Nana Manonina oyo apesi biso musala. Merci na Jean-Marie Kabunda. Merci na président AI. Merci na Kabuya mwana bute. Lelo tokomi bato. Tokomi ko mata ba jet privé. Tozomela ba Beaufort na kati. Talanga tozobaluka. Fachibe. Beton. Mama ibe. Beton. Moukotomolo be. Tokotika pouvoir on doit faire la remise et reprise avec Jésus-Christ. On ne peut pas nous intimider.